gestion CAA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif mini surtout masasi grenade marteau pe tournevis frite pe hamburger to biloko ya kolia lame de rasoir parasol bouteille ya mai munduki parfum pe briquet wana ba recommandation ya CAA kolo nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso CAA mfumu ya mapata na RDC. Bonne année scolaire 2026-2027. Papa, maman, commis tout n'a pas question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba. Na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu. Ba inscription est bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Vendredi elamu na bino nyonso bolula kolanda info lingala journal a peuple pour na peuple mbote na bino to fongoli yango pour côté semno ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza ko séjourner kuna na province ya Lomami epai wapi a inauguré ki mokolo ya jeudi 30 juillet centre hospitalier Denise na Nyakero Tshisekedi kuna na Kanyama KCC héritier mapeni mapesi bino ba détail. Jeudi 30 juillet na Kanyama KCC na province ya Olomami, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré le centre hospitalier Mama Denise Nyakero oyo ezalaki na état ya abandon et comme le Paul moko ya bassin ya formation pe ya développement grâce na implication personnelle ya la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi infrastructure sanitaire oyo ezali doté na ba équipements médicaux ya dernière génération ezali aboutissement ya engagement oyo ezwamaki epai ya président de la République tango ya précédente visite na ye na Kanyama KCC na novembre 2024 oyo ezali ko viser ko moderniser pe ko renforcer l'infrastructure sociale ya proximité na bénéfice ba bâtisseurs ya nation oyo pe elongo na population en général. Centre hospitalier Mama Denise Nyakero eza na ba service ya consultation ya urgence ya réanimation ya chirurgie ya gynécologie obstétrique ya médecine interne ya pédiatrie pe ya laboratoire pe ya plateau technique d'imagerie médicale oyo eza na échographie radiographie pe scanner établissement oyo eza na 6 salles ya hospitalisation ezali kopesa capacité ya 60 lits selon lieutenant général Kasongo Kabwik alobi eza na signe ya reconnaissance envers première dame oyo a financé intégralement équipement oyo pe les structures sanitaires oyo ezali bongo na kombo na ye centre hospitalier Mama Denise Nyakero. Premier ministre Judith Suminwa a komaki mercredi kuna na Kanyama KCC na territoire ya Kanyama na province ya Olomami epai wapi aza ko participer na ba activité oyo ezali présidé epai ya chef de l'état Nathalie Kaila apesi bino ba détail. Premier ministre Judith Suminwa a komaki mercredi na Kanyama KCC na territoire ya Kanyama na province ya Olomami epai wapi azali ko participer na activité oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko présider lokola conseil des ministres oyo ezali prévu mokolo ya vendredi 31 juillet ezali koya na descente na avion na aérodrome ya KCC chef ya gouvernement ayambamaki na commandant ya service national lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwik
oyo asepelaki ko découvrir site emblématique oyo alansaki ye liboso ya koloba boye foule nyonso batondisamaki na esengo séjour ya premier ministre na Kanyama Kasese ekozala ponctué na baactivité ya ndenge na ndenge côté ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chef de l'État a lancé officiellement campagne agricole ya service national où eko marqué et bandeli ya travaux ya labour topé ya préparation ya sol pe inauguration ya centre hospitalier Mama Denise Nyakeru Tshisekedi. Conseil des ministres ezali prévu vendredi na site oyo ekosangisa ba membre ya gouvernement autour ya ba principaux dossiers ya action publique. Boyekala emonanaki na vocation agricole domaine ya Kanyama Kasese ekomi centre ya référence ya service national. Ba centaine ya ba jeunes locaux la ba anciens délinquants urbains bango nyonso bazali formé na discipline pe na ba métier na travail ya mabele. Ba oyo bazalaka identifié l'autre fois locaux la ba kuluna bazali ko participer désormais na production agricole, élevage pe na kotonga ba bâtiment pe ba infrastructure publique. Parcours ezali kotali sa volonté ya pouvoir public pour na kosala réinsertion levier moko ya développement pe ya cohésion nationale. Approche oyo ezali kotali sa volonté ya gouvernement ya kotombo la formation professionnelle locale affaire de lance ya développement na kodotaka bilenge na ba compétences na ba métier ya ndenge na ndenge. Service national azali ko participer na constitution ya main d'œuvre qualifiée indispensable na transformation économique pe na modernisation ya mboka. Oui, ba superficie ya minene oyo ezali kotiama na valeur l'exploitation agricole et bongisami ba ouvrage et élevage ezali réalisé ba établissement scolaire doté na pupitre pe na ba infrastructure ya sortie ya terre ya ba année ya suka lelo na Kanyama Kasese ezali moko ya ba site emblématique pour na ba ambition ya modernisation porté et pa ya ba dirigeant ya mboka. Attaché na diversité économique na nzela ya modernisation pe ya développement ba secteur ya agriculture, pêche pe élevage et longo na réinsertion socio-économique ya ba jeunes lolenge deux premiers piliers ya programme d'action ya gouvernement ezali kotalisa chef ya gouvernement ako permettre pe lisusu ya kolandela de près ba réalisation ya service national na Kanyama Kasese et pa wapi production agricole pe réinsertion ya ba anciens délinquants ezali bongo lelo ba principaux marqueurs ya programme. Président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji, a komaki jeudi na Johannesburg, na Afrique du Sud, pour participer à la conférence de présidents des parlements nationaux et régionaux d'Afrique, oyo eza organisé na parlement PAM africain, ba détail et le mona héritier Mapindeni. Président ya Assemblée nationale, honorable Aimé Boji Sangara, a komaki jeudi na Johannesburg, na République sud-africaine, et Paiwapi, azali ko participer na conférence ya président ba parlement nationaux et régionaux d'Afrique, organisé na parlement panafricain, PAP na Mokuse, du 31 juillet au 1er août 2026. Beaucoup tani o ya haut niveau et kosangesa, ba président ba institution parlementaire ya continent autour ya ba enjeux liés na renforcement ya gouvernance démocratique pe intégration africaine pe ya coopération interparlementaire. Na arrivé na ye na aéroport international or Tambo ya Johannesburg, président ya Assemblée nationale ayamba maki na ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire ya République démocratique du Congo na Afrique du Sud, son excellence John Nyakeru Kalunga. Déjà na début ya semaine, président ya Assemblée nationale azalaki précédé na délégation moko ya baeli nationaux oyo bakambamaki epai ya honorable Jacques Njoli oyo azali rapporteur ya bureau ya Assemblée nationale. Na cadre ya ba vacances parlementaires na ye boyebake honorable richesse Mwanamputu Mazenga akomaki na Masimanimba kuna na province ya Kwilu wapi epai ayambamaki na population pe ba mama ya Palu Michael Bristoto accompagnaki na compte info Lingala. Massi tombé sans résistance avec un pacte d'idéologie tango yemoko molobeli ya peuple honorable richesse Mwanamputu Mazenga bombe gaye la lumière du parlement anyataki mabele ya bankoko. Destination Église KDC, 37e communauté, Mont Sinaï na Kantepe, l'étoile brillante du Parlement. Honorable les richesses Mwanamputu Mazenga, azwaki mo bangé na kyo ya defate et pas maman église oyo. Bino moko bozo ambiance oyo, boza la kaka neti bozalaki na biso. Mama ya ba mama social na bango nyonso, atambolaki na bango korta korta, ti na église tango bapesaki maloba.
l'étoile brillante du Parlement, honorable richesse Monaputu Mazenga, femme de distinction Bobengaye, alelisaki lokole, pour na kopesa merci à kilo, na bana ya communauté oyo, ndenge bavotaka bango na élection. Eza na eloko moko te oyo, epesaka esengo na mutema, ya muto asali yo bolamu lokwa reconnaissance. Nalobaki soki na niati makolo na nga na masi, makolo ya liboso na kotia na kati ya église ya KDC ya population ya biso nyonso oyo baza nzinga na masi manimba, pona kopesa bino merci. Ah oui, ala kaka bango soki bavote bango babimi, akozonga pona ko remercier bango. Chose promise, chose due, ndenge balobaka na lopoto, ayebisaki bango, ba projet oyo ezosalema déjà, pona ko rendre bana masi utile. Nazalaki awa natikaki message ke bo voter biso po toza na poste ya développement ya Masimanimba. Na yango lokola bopesi ngai chance wana, bopesi ngai pouvoir wana ya kolobela bino komema bapasi pe makambo na bino nyonso na assemblée. Nazobunda pona kolobela makambo ya Masimanimba. Tozolala te kokoma koluka kokomisa na gouvernement souci ya population na biso ya Masimanimba. Honorable richesse Monaputu Mazenga, l'étoile brillante du Parlement, mwasi ya motema malamu, mama waro, ayaki maboko pamba te, akabolaki plus de 400 pièces ya maputa. Bokanisi esili, tango akitaki vile ya Kikwit, mokola mardi 28 juillet, ayambamaki kitoko, et pas ma femme guide ya Palou, awa na salle arena, salle pleine à craquer de tiliki ne boza komona ezalaki système ya nyata moninga singa pardon Palou da Congo. Message na ye ezalaki clair, asengaki na ba mama unité na kati ya parti pe engagement. Parti Palou na biso, tango toza na unité, toza na cohésion, tango toza na bolingo pe makasi ya osala musala pona kotombola parti, ne parti na biso okende musika. Na ba activité nyonso ba mama na biso esengeli bomona naka ko implanter ba cellule fois na ba quartier na ba province nyonso esengeli koyeba que un peu plus avant ya kosala milulu oyo premier jour na yetango nyataka masamuna bondi melangai que ba mama ya Palou ba yaka mobondo na ndenge kosakana te pona koyamba avec impact pe idéologie. Maman et maman sociale na bango tout, la forme de distinction, l'étoile brillante du Parlement, honorable richesse Monaputu Mazenga, mutu ya kosakana te boze lokoyo. Ah, maman ya bane belé, honorable richesse Monaputu Mazenga, l'étoile brillante du Parlement, yende ataka lumière kuna, yo soki oboyo ndimi yango te, osali mokili na yo, oyo biso tokozala te. Vacances parlementaires na en amasi et l'équipe qui toko avec un pacte pe idéologie moi si na kati ya basi et bende kilo. Évangéliste itinérant honorable Nerambungu azalaki bongo prédicateur ya culte dominical ya le 26 juillet kuna na paroisse ya Selemba Gare 1 na commune ya Kisanso la Dilando Ertima Pilele. Évangéliste itinérant honorable Nerambungu Yende azalaki prédicateur na culte dominical ya dimanche 26 juillet 2026 na CAC Lemba Gare 1 oyo ezwami na commune ya Kisenso. Ezalaki moma moko ya kozongisa matondo epai ya Nzambe na nyonso azali kosala bosimba pe boyebake honorable Nerambungu évangéliste itinérant azalaki accompagné na ba membre ya cabinet politique na ye bandeko ya diaspora pe ba personnel nyonso ya ba complexe scolaire Mama Pemba nyonso mibale c'est-à-dire MPD bango nyonso ba assistaki na culte oyo ezalaki culte moko dominical na ndenge ya kitoko. Honorable Nerambungu azwaki maloba na prédication na ye thème ezalaki les combats de ma destinée nyonso ezalaki tiré na Ephésiens chapitre 6 verset 12 et pa wapi honorable Nerambungu atalisaki bango ba paramètres nyonso pe tango nyonso esengeli kopesaka Nzambe lokumu kozalaka reconnaissant envers Nzambe na makambo nyonso oyo ye azali kosala louange pe adoration ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge kaka bino moko bozali komona. Honorable Nerambungu na sima ya prédication azangaki pete kopesa enveloppe na ye enveloppe kuba pona œuvre de Dieu surtout que bazali kotonga misala ya kitoko ezali kosalema pona botongi ndako na Nzambe
kuna na CRC Lembagar 1 na commune ya Kisenso. Nyonso elekaki vraiment kitoko, bandimi nyonso ba bénéficiaki prédication ya kafu kafu, petem na yango ndenge ezalaki riche, les combats de ma destinée, oyo eutaki epai ya évangéliste itinérant honorable Nerombungu. Bosimba ke na suka ya culte akendaki pe ko visiter ba mama ya chorale Fekofel oyo baute koyemba mikolo eleki na séminaire oyo esalemaki na ville ya Boma na province ya Congo central. Basololaki honorable Nerombungu lokola azalaka président d'honneur ya bachoral Kosefel nyonso, ye aremetaki enveloppe moko ekuba pona ko permettre bango ba évoluer tango nyonso na misala na Nzambe lolenge bazali koyembela Nzambe. Honorable Nerombungu na suka azangaki pete kokanga photo de famille pe ko remercier ba nyonso ba accompagner qui lokola ba membre ya délégation ensemble ayembaki pena ba mama ya choral Fekofel pour na kotalisa attachement na ye toujours na œuvre de Dieu. Nyonso elekaki vraiment kitoko dimanche ezalaki esengo pe mapamboli kuna na CRC Lembagar 1 na commune ya Kisenso, surtout ndenge ezalaki marqué na présence ya évangéliste itinérant honorable Nerombungu. On a permettre na bakilian ba voyager na ba condition ya malamu pe na sécurité nyonso CAA abimisi liste ya biloko oyo esengeli na bakilian bakota nango na cabine te ba détail elongo na Michael Bustoto. Boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyager kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen, pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA, kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA, mfumu ya mapata na RDC. Na couleur enseignement pour retenir que na itemat binza delvo ba fongol déjà ba porte na bango pona année pona ba inscription ya année scolaire 2026-2027 Stéphane Skande Francis Kanzalo koka ba détail. Inscription 2026-2027 na Institut technique de météorologie, aviation et télécommunication itemat binza na mokuse et bandie yoka itemat binza et dapia insta bazali organiser par formation technique ya ndenge na ndenge oyo ezali kopimisa bana na bino ba ingénieur awa na Kinshasa. Formation technique na niveau ya humanité ezalaka kaka awa na itemat binza étape ya insta kobanda na première séance na 6e des humanités selon appellation ancienne par section ezali boye aviation civile, mécanique générale, mécanique auto, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et environnement, coupe couture, construction, innovation et kotimbula oyo na EPST, pauti na approche par compétence, pe basculer na approche par situation, et la kisi, formation na domaine technique et comme plus ma pratique ndenge yemoko, fait des études ya itemat binza, lui kabangu à lobby. Alors, avec système oya sikatozana ngo ya réforme, oyo tolongoli bana na approche par compétence, balakisi ba tindi sotoko to na approche par situation. Oyo lingo lo banini. Ezalo kola oyo tozana ngo na supérieur, tozana ba étudiants bazo sur le système LMD. C'est-à-dire na niveau secondaire l'État peut améliorer un système ya sikawana oyo zibenga par situation dans le cadre que ceux qui va pesi mwana exercice bazo créer situation ba pesi mwana pour que mwana a découvrir nano difficulté ou bien panne ou bien problème après apporter solution. Ça s'appelle approche par situation. Ça dit situation nous créer on pas bana pour que mitu efongwama. Itemat aza parmi ba école pilote oyo
EPST atieli motema po ete tokoba tobandaki na niveau 1 oyo tobanda kobengaka la 3e et l'autre zone à niveau 3 parce que tu l'as à niveau 1, niveau 2 et l'autre zone à niveau 3. Dès que tu communes à niveau 4, c'est l'examen d'état, c'est le diplôme. Mais avant même moi, comme un examen d'état, il est capable, il y a que ça l'entreprise, atelier, garage, laboratoire, à partir de la méthode, on a les réformes, qui toquent, oyo, ce qu'on a dans vie province à Kinshasa. Peut-être les aka itemate na école moko, c'est-à-dire les okusunga biso bana bakei na niveau à connaissance makasi ya technique. Tosimba ke soki mwana na yo atangi awa inane ya pamba to pe premier niveau akoki déjà kobanda musala itemati binza bazali na ba laboratoire ekuba kaka ndenge bozali komona sete mitonga abengi ba jeune fille oyo balingaka domaine technique ba rejoindre itemati binza. Bana basi nyonso oyo ozana na ndako ozoko traîner boya na itemat réforme ici salemi déjà tout comme la réforme en sika approche par situation donc ma fille nyonso oyo bolinga na technique oyo bozala pour ça bo développer ba compétence na bino en tout cas mbele yango ebelani boya ebele d'inscription c'est banda qui déjà boya noki avant que to kana rapport chaque jour babiro na bango ezali ya kofungwama boleka déjà konzo ba formulaire ya ba inscription pour ba place ezali très limité itemat kuta yango na avenue Mété7 numéro 1 quartier Congo na commune Yangalema référence entre météo kuna na Delfo. Kuna pe na complexe scolaire Mama Pemba MPD ba fongoli pe déjà ba porte na bango pona ba inscription ya année scolaire 2026-2027 héritier Mapindemi. On a année scolaire 2026-2027, papa, maman, commis tout na ba question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandi déjà. Yango ezali kosalema chaque jour. Bota la bino moko ba bijou oyo fondation Nerombungu. Atie pour na éducation ya bana. Ya kosamba ezali awa kobanda na cycle maternel formation ezali ya kitoko ezali kopesama pe niveau eza vraiment ya likolo ba sorti ya ndenge na ndenge esalemaka na ba différents cycles ya ville ya Kinshasa. Bongo na cycle primaire yango pe ebandi de première année à 6e année primaire oleki na secondaire kino na humanité option nyonso oyo olingi ezali awa ba élèves bazali kotanga vraiment na ba conditions ya kitoko botela bino moko ba salle de classe pe ba conditions nyonso ezali ko répondre à ba norme ya UNESCO. Bongo ba pratique ya kosamba ezali te ba atelier moderne ya kafu même ba école mosusu balekaka pona kosala ba pratique na bango ba atelier moderne oyo ezwami pona couper couture mécanique générale électricité construction pe bongo na bongo botela bino moko salle ya informatique awa informatique pe anglais ezali obligatoire na ba niveau nyonso. Complexe scolaire Mama Pemba bosimba ke Dieu est notre force nzambede azali force na bango ndenge kaka elobomaka awa bilembo na yango ezali komonana bongo formation ya kitoko pe ya qualité ya boye ezanga kobota résultat ya kitoko luvunu bino moko boyoka tolobi ndenge kaka tomesana koloba esika enseignement ya kitoko pe formation ya malonga ezali kopesama ezalaka mosika te botala artiste comédien monene elombe esukari elongo na molongani na ye baye pe kokomisa bana na bango na complexe scolaire Mama Pemba 1 ti na complexe scolaire Mama Pemba 2 na nsima ya koremplir baformalité nyonso elombe artiste monene elongo na molongani pe bana na bango bapreferaki kovisite ba bâtiment pe ba atelier nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba pona koyeba soki biloko bayokaka na matoi ezali ya solo na nsima ya komona kimona meso boyoka elombe ndenge alobi. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants
pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux, venez inscrire vos enfants. Fondation Nerombungu atelibino ba bijou oyo outa na commune ya Maluku tope na commune ya Ngalema kobanga te complexe scolaire Mama Pemba 1 yango ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Likanga na commune ya Kisenso. Complexe scolaire Mama Pemba 2 yango ezwami na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la Paix toujours na commune ya Kisenso. Awa ba enseignants bazali très qualifiés pe bazali disposés pour na former bana na bino toujours na cadre ya devise na bango discipline travail et réussite. Ba parents boki mambango pona ko komisa bana na bino boki mambango pona ko sala ke bana batanga kitoko pe ba koma utile basunga République démocratique du Congo kasi pona yango pona école ya kitoko choix ya kitoko ezali complexe scolaire Mama Pemba na extension na yango nyonso mibale. Fondation Nerombungu tondimio oyo ezali mobange na contribution pour na éducation ya bana ya République démocratique du Congo na ba frère ya muke bana bazali kotanga lokola na ba école ya Dallas na États-Unis d'Amérique tomoni yango. Na itema tondolo bango pe batikali simate bafongoli pe ba porte na bango pona ba inscription ya année scolaire 2026-2027. Inscription gratuite na pépinière ya Ista Kinshasa. Itema ndolo oyo ekenda sango na ndenge babimisaka bana na bino ba ingénieur déjà na niveau ya humanité. Particularité ya itema ndolo evandi mingi penza na ba pratique pamba te bango nde bakonzi ya ba laboratoire pe ya ba atelier. Epana biso particularité eza que lokola ezali pépinière ya université mateya epana biso ezosuka kaka na théorie te kaka na makomi na bapapier te mais tozolandisa yango na pratique. Awa soki mwana na yo asilisi ata na niveau 1 ya pamba déjà akoki déjà kopanda bakope ya mike na quartier. Mais diplôme topesaka bana epana biso d'état eko permettre mwana même soki akei na université aza na oyo ezali notion ya pratique na mutu na ye ekosunga ye mpe asala mwa misala mike na cité pour permettre a mise en charge na université. Ba ingénieur ya solo na République démocratique du Congo babimakande awa bozwa ba option technique oyo itema ndolo pépinière ya Ista Kinshasa atie na disposition na bino. Aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et construction. C'est pourquoi tozosenga na baboti basala biso confiance baela biso bana pour devoir na biso ezali pour former la jeunesse pour l'avenir de notre nation et pour le monde. Leka awa na ba bureau na bango chaque jour eza ouvert pour na bino boya ko retirer ba formulaire ya ba inscription. Olingaka kozala na santé malamu potopoto eza seulement encore Protivap. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayebaka te tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esaka. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disra, mama tetsa mwana. Tsukana mbimbi, oye tsukana mbimbi. Protivap. Eloni esilaka te info lingala journal pe pona peuple ya mokolo ya vendredi 31 juillet 2026 yango ekomi na suka. Merci mingi na Igong Tingi oyo azalaki na sima caméra pe montage esimamaki na Fabrice Lundombi pe Igong Tingi journal pe pona peuple ezaka supervisé par Ritima Pine bande kobotika malam. Au revoir. Boyebi
toujours soucieuse ya kotia à l'aise bapassager na ye bavoyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko oyo te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, mini surtout masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA. Kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA, mfumu ya mapata na RDC.